Mbote la biso nyonso, mbote na baba coupe nyonso, mbote na bato nyonso mokili mobimba. Ngate o, na tika bino mo bolanda, prophète de solution, prophète Rash. A un message moko très important pour na bandeko. Alors, boyoka, bo mona, bo sosola, pe botinde la bandeko, bo tagele biso bandeko ba yoka, po nzambe ta comme ko avertir boy. Ah, il faut changer, hein? Parce que quand Dieu parle, ce qu'on dit qu'il faut changer, c'est que mon pang est zoya liboso. Bandeko bo bongwana, botika akra. Botika akra e botika akra. Nzamba lingi na ye akra te. Bino batoyo. Bufutaka batu mbongo. Nzamba lobi pola bino bufutaka batu mbongo bokende bo ba finga batu. Nzamba tsiliki tour oyo. Alingi lisusu makambo wana te. Donc boyoka ninge prophète alobi. Nandenge nzamba lobeli ye et tout ça là. Nous autres là on est en train seulement de voir et de regarder. Tota la kale tinda ko ezika. Après coupure publicitaire, ah bon, to melana pona likambo. Après si manango to kozonga. Na bisaki bino ke bateka kindoki, bake somba nganga. Ba bosana ke bazaka même université mais ba faculté nde ba keseneki. Mais bah là bon quand l'université mon repos proclamation là bango ba za l'ensemble ba sepela pas ensemble ce qui résultat bimi. Est-ce que la faute na biso? Est-ce que baku ka sali eloko? Est-ce que baku ka lobby? Est-ce que baku ko tima kamuna bango? Coupure publicitaire, on se revoit après. Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba kolina ya ndenge na ndenge pesa biso confiance. Côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya deux fois te otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance. Pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo okozala bon mobimba. Il y a différence exacte au biloko na Chine au futimbongo na destination. Ekeyo. Oui. Ensemble biso nyonso totanga vexé oyo. Vexé ko permettre biso to chiter ou soit to kota na kati ya message na biso. Toza na livre ya Amos chapitre 3, livre ya Amos chapitre 3, ba oba ebi Amos te, Amos eza na ancien ou na ancienne alliance, ou to bengaka précisément ancien testament. Yango wana to na livre ya Amos chapitre 3 na verset nango 3. Totangi Bible lobi, des hommes peut-ils marcher ensemble sans être convenus? Verset 4. Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris de fond de son tanière sans avoir fait un capture? Totangi de verset wana ekopesa biso accès tokota na mama na likamu na biso oyo tolinko lobela lelo. Zala connecté, zala branché partout landa biso, soko ko partager, soko ko kota baninga na direct ya mo ya lelo, Zambe a pambola yo. Na livre ya Amos chapitre 3 à partir du 3e verset na 4, Bible zolo baboy. Est-ce que batu mibale bako tambola nzela moko soki batu wana basali nini bayokani te? Maman na message, maman na likam na biso efandi na kati ya message wana. Est-ce que bandeko mibale bako sala route ensemble soki bayokani te? To bako sala route ensemble soki ba solo lite? Bible zo baboy. Lion akoki koganga te soki akangi musuni ya olia te. Mwana lion pe akoki kozane sengo te na kati ya tanière esika fandaka soki aju eloko ya kolia te. Bien aimé, écoutez, yo muto landanga partout o bozali. Eza conseil te
mais eza prophétie pe eza koyebisa batu to oyo nyonso azolanda ngai ke nzambe aza nzambe akosaka te. Touti koyoka makambo oyo ebimi na kati ya oyo esika internet partout ezotambola. Pona ndeko na biso belle vie. Omoni na vie kolinga te kosala moninga mabe. Na vie kolinga te kosala moninga mabe. Parce que soki batu mibale batamboli ensemble, c'est que bayokani. Soki batu mibale batamboli ensemble te, c'est que bayokani te. Ngeta ke prophète na yebisa yo boye, ma sœur, belle vie. Na yebi ke ozana batu ebele oyo tindaka po ba humilie batu, po ba finga batu, po yo zwa gloire. Oh, Bible zolo boye, la gloire appartient à l'Éternel. Ezana batu otiaka même finance, otiaka mbongo na yo pona otinda ba humilie muninga, ba finga muninga. Vous savez, omoni soki batu bazelaka tie lo le futa bango, mais boye ba premier promesse to premier ezali récompense to zwa kango na noa na mabele. Eloko nyonso koki kosala muninga yeba ofuta ngo na loa te ofuta ngo awa. So yo futi yango te yeba ke bana na yo to génération no ba osani ba refuta yango. Bien aimé, écoutez, Bible lobi boy. Malheur à celui qui dira à son frère Raka. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Or Raka na araméen eza injure. Eza Bible zoba ke malheur na mutu akoyebisa ndeko na ye Raka. Malheur na mutu akoluka afinga ndeko na ye. Or lelo ndeko na biso belle vie. Tu étais là partout. Koluka ko humilier notre sœur Silia. Kotame ba mbongo pona sœur Silia bi komne ya mboka na bosani. Otame ba mbongo. Otinda bat ba finga ba humilier ye. Mais lelo tala ndenge ekomelio. Na vi koluka ko sa muninga mabete. Parce que o luko sala muninga eza o pe ekokomela yo. On se comprend. O humilia Sila. Ba leka ba finga Silia. Et ça ba complot même au kotaka. Biso to mona même que to fandi boy na to moni na libala boy na libala ya nani ya notre sœur nani. To moni boy mbamo obimi donc obima na surprise moko boy ba s'attendait na ngo même pas. On se comprend. O moni na vie kolinga ko yebisa muninga rakate. Kolinga te yo batami o tsaba moyen po batelema ba finga muninga. Lelo batu bangwana babimi batelemi na kati ya réseaux sociaux. Balobi baza na ba audio, baza na ba vidéo oya yo abuzo bo salaka. Oya yo makambo salaka. Je te parle comme un prophète. Bima na fiwana. Na ebso le rôle la prophète ensemble, le rôle la prophète à solution. Naza prophète son apesi message nanga eratakate. Message nanga ekokisamaka. Nangina yebisa yo bima na makambo wana. Parce que soko bimi nango te c'est encore le début de commencement ya makambo o. Ezana bat ba koleka na internet. Ezana bat ba koleka po ba humilier yo ba samso parce que ozaki mutu o bandaki koluka ko nuire moninga ndeko na yo. Na kati ya théâtre, na kati ya art oeza Sila. Nzambe azo yebisa yo. La Bible dit, la nature vous enseigne-t-elle pas? Nature était arabiso. Nature enseigne arabiso. Tango zo kabat bazo lobela yo bongo ke tozana bodio to abani tozo le kapoto keba ezan langage ensemble. Bima na entourage abato amabe. Bima na kati ya kosala baninga bima na bakabal pour nuire via muninga. Bozo luka mutuna mutazana vie na ye. Muna mutazo luka za na famille na za na ba responsabilité na ye. Mais pourquoi ko tchaba moyen pour nuire ndeko na yo otinda bat ba finga Sila
otinda batu ba kitisa sila lelo bozwa monopole boloba ebele batu musu baloba makambo bobanda ko batu musu bamona ngo ya vrai mais elizaki ne loko monte ya vrai bobanda lo balikolo asila nyonso ezaki biloko banda ko fonder pour au nuire santé au nuire vie sociale au nuire personnalité ya muninga o luka mbongo na ye na passe étoile o nzamba tana kati na ye po eba ko luka eba ko sunga libota na ye. Ma sœur belle fille, je te parle comme un père, comme étant un homme spirituel. Bimana kabalwana, bimana baventure wana. Parce que oh yo sala na via sila, yango nzamba ofuta yo. Yango nzamba zo futa yo. Bimana kata biloko wana, bima. Na tei yo lokola prophète, bima. Pona ngana osenga même obongo la motema. Obongo la motema, c'est-à-dire au sala repatas. Repatas et la kisi metanoa. Metanoa signifie changement de mentalité. Na rolingo changer manière no ya vivre. Bima na kata ko ya ko o luka kaka muninga za na passe. Bima na viwana. Nzamba za na posano, nzamba o zelo kunate. Nzamba o zelo na makambo wana te oyo sala. Nzamba o zelo na kata via sila te. Nzamba o zelo na kata via ko nuire baninga te. Mais nzamba o zelo obima na biloko wana. Entourage na yo serre belveza ya ko beba. Ba memela ko bez informations. Tala kuta sala kibo, ta salbo, yo polo bibo salabo, bozo ngisabo. Il y a d'autres biloko batu baleka na internet baloba eza biloko yo moko mutoloba moloba ngona kanala batu. Nzamba ebiso bima. Soko bimite se o baninga ba publier so ba sala o baninga sala wana. C'est encore le début. Nzamba za na posa na yo o bima. Entourage nyo za kobeba. Tika entourage na yo bazwa puyo na mabe. Oza jeune fille oyo vi na yo oyebi histoire malam. O tokokolo ba même te na kati ya nini ya réseau. On ne peut pas parler cela. Mais dime oyebi place outi. Oyebi na place ozo kende. Tala, na lingate bato ba bossa na place o ba uta. Pour le loko mo ozwa moi 100 francs, anga bossa na place o uta. Enge bungisa yo makanisi. Non. Belle vie ma sœur. Ko bungisa makanisi na yo te. Ko bungisa makanisi na yo te ma sœur. Zala constater l'objectif na yo. Pourquoi oza constater ko la via muninga? Pourquoi oza constater olingi kaka si la aza humilié pour yo sepela? Non, c'est pas ça. Nzamba ebisinga na ebisa yo. Soko tiki entourage no ya mabete. Na réseaux sociaux ko za humilié. Et puis na réseaux sociaux, nyonso sala sila, kokota bakabal, kokende boye, kozongisa boye, po za humilié. Nyonso sala ye, okoza humilié soko yo ki voit ya Nzambe te. Soko yo ki voit Nzambe te. Soko ki voit Nzambe te. Bible dit celui qui a les oreilles attend ce que l'esprit dit aux églises. O azana matoi ayoka oyo molimo ezoye bisanani église yoka ngai ma sœur Belleville. Nzamba pambola yo esika nyonso oyo bozali bozolanda prophète en direct. Na prophète à solution. Au-delà de prophétie, na ba message. Au-delà de message, zamba délivrance. Au-delà de délivrance, zamba miracle. Numéro à prophète est plus de 143 82 41 470. Au contacter nga. Na secrétaire te, na mutayambela nga téléphone te. Na mutayambela téléphone te. Bo tambola ki nzela moko na sila, nde Bible bi de personnes ko tambola nzela mote so ba yokanite. Et puis bo kabwani tango kabwani muna mutawani ko sama kamne. Mais ko lukato za la concentrer na via muninga. Tala lelo o. Yango nzamba sengi na yo. Bima na kati ya biloko wana. Bima na kosala baninga mabe belle vie. Ndenge ozobi meza ndenge Nzambe akozwa yo amemona na voix mususu. Longwa na kati ya mentalité wana. Dès que ozolongwa, Nzamba ko pambola yo. Nzamba pambola ba nyonso balandi biso. Naza prophète à solution, naza ka prophète à prophétie, mais naza prophète o yapesa ka message. Naza prophète na memaka délivrance na vie ya batu. Nzamba benga ngai ayebisanga rache oza prophète yaba solution. Oza na problème spirituel, problème moko zo mreye yo, problème moko zo compliqué yo. Oza na maladie incurable, otambolo na faiblesse sexuelle bête, oza na problème à mukanda, oza na makambo zo simbate. Contactez prophète na ensemble la pour na on peut sa solution na kata vie na yo. Plus 243 82
41 51 470. Je répète encore, plus 243 82 41 470. Au moni na ngina loba boy na martelé boy. Au moni internet. Internet eko pesovi, internet eko bomayo. Et ça n'a pas belé lelo, ba perdre de vie na ba likolo internet. Hein? O yé na kati internet mais pour nuire kaka baninga, o bloquer baninga, o tina bat ba millier muninga ba fingaye. Mais lelo nzamba eko yebisa yo masie belle vie que eloko banda o sale pa muninga yango ngezongela. Yango nzamba bi bima na kati ba ventir wana. Bima na kati ba je wana. Soko koyoka voix na ngate direct etikalaka. Soko koyoka voix na ngate o nzamba zolo bananzela na nga sei na mboka oyo oza humilier. Okoza humilier na niveau ya monde ya internet et puis kombo na yo koki kosila na lobi lokola prophète nzambe. Contactez prophète na plus 243 82 41 470. Ozana problème Marie Léna Tungisaka yo. Wa malade moko bela kalo kenda ba médecin partout aux autres sociétés. Bible il y avait une forme de perte de sang a travaillé qui o vine mobimba abande kolela. Apes même mo pas ba médecin mais Bible a tika aux solution. Mais lorsqu'il a rencontré un Jésus, bien aimé yoka, o toza bato nzamba bengi biso nzoto mike mais to ana nzamba munene. Nga nzambe na nga komone Yesu Masia, nzamba solution. Nazana singate na na maite na ni loko na pesa mbute mais na kopesa yo kaka kombo ya Yesu epesa solution na kati ya vina yo. Contactez prophète na cas spirituel nyonso parce que naza spécialiste naza docteur ya spiritualité. Nzamba bengi ngai prophète ya solution pour na pesa solution na ba problème na bino. Numéro prophète déjà plus 243 82 41 51 470 plus 243 82 41 470. Via moto ezala maboko nzambe. Via moto nzambe mutayebara. Kolukate obebisa réputation muninga po vina yo ezwa. Kolukate obonga na bakombo ya bato. Kolukate muninga kitapo yo mata. Nzamba ninga abongote. Tala lelo yango na conseil état qu'un homme spirituel. Notre sœur Bellevie, bima na kata batuana, entourage non nyonso wana ezama be, ba ochonere, nzambe insister na yebisa yo, bima na entourage wana, bima na vie wana, nzambe akozanga te ko pambola yo. Nzambe akozanga te ko pambola yo, na sidisi awa, na numéro ya prophète lisusu, plus 243 82 41 470, plus 243 82 41 51 470. Benga prophète à solution na problème aux anango to kosakola to kota na service pe nzambe nanga ope solution po benga prophète ya solution na sambeli po na mutu nyonso azaki na moment oyo pendant quelques minutes oyo tozaki liboso ya live na biso pour expliquer ce que le Seigneur nous a dit, pour expliquer ndenge ni nzambe alinga amema batunaye. Éternel Dieu de grâce, je prie pour toute personne en colonna live. N'abi que diable a permettre yo au joie téléphone au composé pe numéro, mais diable a permettre au te au bing. Na longol espoir lugde. Ba nyoko nyotso ba kolanda live ba pambwama, ba za la béni, ba za la transformer par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Ciao, Zambé, apambola biso. Merci.